parce que les Congolais ont une mauvaise qualité, mais ils ont Corneille Nanga. Qui aurait écrit que Bidjambo que de 4 milliards à 16 milliards? Qui aurait écrit ça? Au moins, les Congolais Moussoussou, le coup, nous avons réfléchi bientôt, budget 4 milliards, tant que Kabila les a bien. Tant que Kabila, budget, il y a 4 milliards. Basola Bazalinde Bazalelo. Le nom fait, c'est dit, à Sobi Mandou, que notre tour sont battés. Dans le but, Jean-Pierre Bemba, Azaki, vice-président, il y a Ecofin, c'est-à-dire économie en Boka. Alors, il y a Banda 60, même Bachambo, on a armé le coup à Félix. Félix a tient mon armée que les cabat président Banda 60. Et papa n'est Christian Malanga Mtabumaki. Marcel Malanga Sambi Bongo, lobby la 4e jour à procès. Na chambre foraine, il y a prison de l'eau. Chris Marcel Malanga, awanga nyonso, alobi ya zakutu, na mutu na atrea jamais ko raisonner coup d'état. Ceux qui nyonso, c'est son père, Christian Malanga, oh, c'est un koufi. Tébite Mouéi, ceux qui ont la nzamba, ont ses capacités, et Kolobake, Marcel Okosi. Va combattre, mais va se sacrifier, va finir bango. Michel et Katen, même sous la tangité. Mais yo, combattre, na mina liboso, maman Marthe, ozo finaye, maman Banuninga. Est-ce que yo n'a pas fini maman nao? Et ça n'a pas si, il y a au moins un côté dossier. Dossier Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a un député national. Il y a un moutou, il y a un Congolais qui a un diplôme belé, un licencié, doctorat, master. Il y a un député national a joué dans immunité parlementaire. Immunité parlementaire. Babina Sali pour Mingani, Tangama Solo, boucle. Mbote na biso ba Congomani, mbote na biso ba Congolais et Congolaises partout bozali. Tokutani su mukolo lelo pona kosola o etali mboka na chaîne na bino Lingala News et pa ya mwana mboka pati Bontole, pati o ya Bontole, mutu o ya abundaka tongo midi pokwa pona kolukela bino ba vraie information. Lelo toyesu kokuta na bino muumbu ya peuple Gabi Kabinda, mutu oyo aya na information ya solo na télévision, mutu oyo aya pona kopesa les vraies informations na oyo etali République démocratique du Congo. Masolo na biso lelo ekozala mulai mingi te, ekozali te mais ekozala mukembe kilo na kati ya masolo. Tozolobela na premier point pona kopesa bino comment tosolola lelo. Premier point, la mise en place, il y a taxe force ya sécurité oyo chami na décision ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo babengi na kombo ya Fachi Beton tokolobela ngo awa wana ezali mwaso elekaki place ya malamu te. Mise en place ya taxe force ya sécurité oyo kotala bele kaka situation na évolution ya est ndenge ni makambo ezoleka. Na deuxième point tokolobela Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, député national, ancien ministre ya finance, oyo azalaki accusé na détournement na surfacturation ya dossier à lampadaire na forage akendaki poto or qu'il fallait pas bima. Alors tokolobela dossier Nicolas Kazadi, il reviendra ou il ne reviendra plus. Akimi to akozonga pour ekosamba. Et mais pour la nini bazotanga Maman Marthe. Pourquoi citer Maman Marthe na ba dossier à Bongo? La reine mère avandi asalini na dossier Nicolas Kazadi. Botanga kaye nyonso. Tolobelango awa. Tokolobela insécurité na ville à Kinshasa. Le vice-premier ministre ya à intérieur et sécurité, maître Jacques Chabani, a beta Kimbela na etali insécurité na ville à Kinshasa. Pe apesi azui ba décision makasi tolobela ngo awa na awa tokolobela trêve oyo ya ba association d'affrontement oyo ezali décidé na États-Unis pour na 2 semaines yango ebalani eza na sous-point ya 1.1 tokolobela lisusu qui veut agir à l'ingete dossier IGF ba fausse accusation to ba vraie accusation
ils ont pesé sur Gilles Aligné Tenkei, inspecteur et chef de service, il y a IGF. Tokolobela dossier à Christian Malanga, coup d'état raté à 19 mai, oyo rataki mwana na ye Marcel Malanga Sambi, alobi ye ayebi eloko te aza innocent, soki bamonaki ye na kati ya masolo wana ezali sur menace ya papa na ye. Ye ayaki makambo mosusu, mais papa na ye amemi ye na dossier oyo esili kome makambo nyonso balobela ye te eza nde papa na ye. Ye azali bobele mwana nyonso atosaka baboti na ye, ye atosaki papa na ye. Tolobela ngo awa wana ezali munene ya masolo oyo eza prévu na journée ya lelo na chaîne na bino Lingala News na Pati Bontele oyo tozolobela masolo ya mboka. Bon s'abonner massivement na chaîne oyo panza balien benga batu bokoto po ete émission esili kobanda. Gabi Kabinda Mounda peuple azwi maloba po tobeta masolo. Masolo ya Lingala News na moumbu na bini ya peuple Gabi Kabinda, chaîne ya Pati Bontole, mwana mboka congolais de père et de mère. Masolo bandi tokoti mbangu na oyo etali information ya mboka. Ndenge na loba na bino Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, commandant suprême ya FARDC na la police na ba service nyonso, a décidé ki lobi asalaki mubange na réunion na oyo etali situation sécuritaire ya mboka na este. Boyebi ke mikolo elekaki FARDC asalaki reprise stratégique atikaki mboka oyo babengi Kanyabayonga na maboko ya munguna po ete bitumbeleka makasi munguna azwi ba renfort Rwanda koti Uganda koti moya bundeso ezaki te yango esengaki chef de l'État ameka ko corriger berere rebelle na front pe ayeba ko décider na conseil supérieur ya défense bazwaki décision ya kosala task force équipe moko restreint oyo chaque jour bazo analyser situation ya STP bazwa ba décision yango lobi bazaki na réunion na Mongaliema na résidence ya palais présidentiel ya chef de l'État basalaki réunion kuna plus de 3 heures du temps bazo réfléchi na ba solution. Et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi mikano ebele na oyo etali armée na biso a décidé d'abord mikolo ezoya baordonnance ezokweya ndenge na ndenge na oyo etali armée. Mais toyebi ordonnance baofficier ebele bazokende libanda mpo na traitise na bango mpe ya sika bazokota. E na kati wana badécision oyo ya bapeine de mort nyonso bazwaki il faut ezala exécuté po ete bato bamona ke batraître nyonso oyo bazalaki na armée surtout baoyo bauti kozwa bakondamnation na tribunal militaire oyo ya Nord Kivu les 25 militaires oyo bakimaki bitumba na baofficier wana bakozala condamné à mort po ete basali traitise. Trahison eleki na armée, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême ya armée na la police a décidé que batraître nyonso bazala pandi. Et na task force ya lobi bazwi ba décision ebele na oyo etali armée ba situation d'opération na Nord Kivu. Mais le col pe États-Unis atalaki situation que Félix Tshisekedi alingaka ke Rwanda. Alors États-Unis a mbangu kokotela Rwanda non azwi décision ya trêve. Alobi les deux camps asengi trêve ya 14 jours. 14 jours ya trêve peut te permettre d'abord ba déplacer bazonga bandako na bango ba volontaire, de deux ba oyo baza na situation ya détresse humanitaire ba ONG epesa biloko. Gouvernement apesa bango biloko. Donc, le chef de l'État a décidé que FARDC et Sengeli a tcheli ba moyen nyonso ba récupérer ba mboka nyonso o munguna rebelle azwaki. Donc ba préparer mundu ba minduki ba drone ba Sukhoi pour ba frapper rebelle sérieusement.
Donc, et permettre FARDC à récupérer ma belle nyonso oyo munguna asila ikobotola likolo ba trahison. Il y a ba traître au bazin na armée. Le chef d'État a décidé et sengeli balande la situation na ba frapper bango sérieusement pour na ba cha sécurité, ba défendre l'intégrité territoriale ya mboka. Le chef de l'État a décidé de modeler la réunion à tax force. Tout le monde a quatre ministre intérieur, ministre de la défense, ba commandeur, ba service ba division ya armée, chef d'état-major, ba commandeur belé, tout le monde a généraux. Tout le monde peut couper premier ministre, la dame de fer, madame Judith Souminwa. Tout le monde peut couper porte-parole du gouvernement. Bazala qui est là pour la koyoka, nengenini, chef d'État a vu la décision na Oetalimboka. Et vu que réunion est oumelaki, chef d'État moyen a dirigé sous conseil des ministres à vendredi zakité, article qui ont maman Judith Souminwa, yende a dirigé le conseil des ministres. Tax force on a ayé qu'on remplacer conseil supérieur de défense, mais yende ko tcha équipe moko oyo la situation à guerre à est chaque jour. Ils ont des décisions, ils ont pris des moyens. On a qui premier point, il y a une décision aux États-Unis, na kocha trêve, il y a cessation à Babitumba. C'est-à-dire que RDC na Rwanda a pris sa soldat na M23, Babunda Souste et décision aux États-Unis et côté en vigueur depuis le 5 juillet na 0R. Donc le 6 c'est le lot, bakoki ko bundate ti to comme le 20. Les États-Unis ont évalué. Les États-Unis a eu décision, il y a kocha trêve, il y a cessation d'affrontement pour la Nîmes. Pour les États-Unis ne mutu azasima ba Rwandais. États-Unis ne mutu azotinda ka bango a pesa ba moyen. États-Unis nazo pesa ba minduki. États-Unis ne azosala ke ba Rwandais na ba Ougandais bataka ka RDC. Et baza ye monte azelongo na ba Union européenne. Et bah comprendre que Félix Tshisekedi a trop ferme, trop dur, Azaka a décidé à attaquer Rwanda. Et bah Rwanda peut bah comprendre la vérité. Ce ticket à Rwanda attaquer biso par abiso. Il y a un moni batili ba soda ba ko bunda na RDC pour la empêcher RDC attaquer Rwanda. Parce que tant ba bunda na RDC a le droit de se défendre. Moi attaquer Rwanda aux alaté, ti ba sa d'élection. Et l'Américain va comprendre les décisions où Félix Tshisekedi qui est dans le conseil de défense va l'obiter à quoi vous perturber l'élection baninga à trêve. Donc baninga baza complice il y a un sengeli ba congolais bazala uni si chef de l'état bazala soudé pour na etali moka na unité nde to bolonga banguna na unité nde to bolonga ba rwandais na unité nde to koisa mundele. Parce que Mundele azobundisa biso likolo ba richesse na biso ba minéraux et Lumumba déjà le bango en son temps que le plan était déjà fait, le complot déjà établi. La Belgique déjà balkanisé le Congo, le classement du Congo c'est demain. Mais le nom le Mundele bazou na ba katamboka mais biso ba Congo toza décidé to lobi NON non ekosimbate et jamais to kate la Rwanda mabele. Pour que Rwanda ezama mboka na biso te ba Rwanda ba ovande pa na biso te baza ba yaka ba réfugié ba otika ba réfugié. Donc tout moni États-Unis a décidé Rwanda ndimi pour nini Rwanda a dit que c'est un avantage pour Félix Tshisekedi ngana attaquer bango ba tche ba soda ba frontière nyoso na ba armement pour que Félix Tshisekedi azo attaquer bango te. Mais yo mona congolais azo critiquer chef d'État, azo battre que na terrain, chef d'État azo frapper Rwanda mais Rwanda azo inga kolobate. Et azo kotsa ba soda, abenga ba Uganda mabe, abengi ba mboka nyonso ba ko envahir RDC. Pour que ceux qui batiki RDC au côté là-bas. Général Rwanda zo ba bien que toyebi ke bazo na batake biso mais toti na bango tante, biso guerre to sa na RDC. Et quand on s'est guerre dans RDC, ce sont les Congolais qui vont déplacer, vont la violer, vont la tuer.
et minerai à Congo n'est à pied. Il y a une taxe force oyo le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tché pour aller la situation là tout taquer Rwanda tout comme ils sont 27e province il y a RDC Tim Koto Linga allait te libérer bango. Donc le chef d'État a très déterminé tous à la cima Fachi Beton tous soutenir Yepo a décidé à silisa makambo oyo pour la libérer là. Quand on a biso bien que alini asisa guerre oyo pour du bon. Et ça a été d'accord basi saki Kabila ya que ba rebelle bazui 43% est ba che ba konzi ba soda baza bango nini tu ya bango non 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 ya lingi guerre ici la pour la libérer Rwanda azonga sous ata un jour comme ga ko to la RDC. Et ba Rwanda ba yaki ba zonge pa na bango. Ba FDLR baza ba zonge pa ba na Rwanda. Muna mutoke na mboka na bango. Mais souci à Félix Tshisekedi. Il y a un moment où mboka oyo aza congolais patriote. Il faut toujours sima Félix Tshisekedi. Oyo ka ba congolais mususu. Loko aza mulimo Paul Kagame. Kabila tika biso mboka bobimba. Félix ati akaba parti sur ekei. Azomo sa Kabila c'est qui parti à est. Donc mboka bobimba Kabila za bana yo. Loko yo fana na Kinshasa. Oyo ba te bande kwa est ba yine na prison ya ba Rwandais. Moïse Nzangi, aza ministre, alobaki yango oyo ministre oyo oyo babengi Julien Paluku, alobaki yango tozalaki na pemo ya lokuta preuve ane basoda nyonso bazali baofficier kuna bakoma M23 parce que bazalaki wana mpo yabeke bavandi wana bapiyaka basalela Paul Kagame elelo oyo Félix Tshisekedi niet NON Congo au Congolais et les Congolais de père et de mère et de père et de mère. Donc Félix Tshisekedi a eu une décision où il bloqué dans Mindeli. Balinga copier biso minéraux à travers Rwanda. Félix a eu besoin de grande porte. Tout sur le coup la Chine n'a réussi. Il y a un moment où les qui pelekes. Et la son Union européenne et côté réunion et bon il copie sa Paul Kagame Mbongo. Balobi so ba pesi Paul Kagame Mbongo. Azo que le tchab a trouvé la RDC la zone finale. Il y a balingi bango soutien la RDC. Et décision on Félix Tshisekedi Azwaki, il y a Robenga na Monisco que Monisco ba kende. Yo zo mo pamba. Nzo ande azo libérer mboka na maboko bapaya. Parce que Monisco ba ki no kunda no job. C'est que bazar besoin rébellion continuaka. Ba pied minéré ba ba zo mboka olia. Monisco les plus grandes missions des Nations Unies, il y a un monde où ça plus de 25 ans, résultats zakaté. Nangola babengana bango, ceux qui sont déjà promis à Mabeza. Donc, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aza muto aza guidé na sagesse ya Nzambe. Azo dirige mboka non mais ba Congolais ba okanisa, mais ne Nzambe azo ebisaye. Sala armée ya sika. Asali armée sika. Pesa ba munitions, asomé ba munitions, bateni, le nyos, armée ba ona ba matériel de guerre, armée bango. Sikoyo binisa ba mbuma mabe azokanga ba traître chaque jour, azokanga ba traître. Même ba Congolais de père de mère na kati armée, ba officier ba trahi mok, azokanga bango. Félix Tshisekedi lelo oyo contre Mindele a contre Bengo Monisco. A Seni Monisco au 31 décembre atteint Monisco Mourouza na Congo. Et bah Congolais bah voyez baké baza na mission ya ko défendre mabé na bango ndenge loi au Félix Tshisekedi Asaki la loi sur la défense de la République. Bibé ko les opesa ngana ndingisa ya ko défendre mabé na biso 2 345 000 km² pour être to défendre yango. Félix Tshisekedi Asaki la loi sur la programmation militaire. A loi aux opesa armée mbongo ya ko former ba soda ko soma minduki komicha à niveau. Félix Tshisekedi a fait la loi sur les réservistes, les moni ba wazalendo. Bazo bunda po eza mbe ko ezo protéger bao. Et mindele ba menacer likola wazalendo alobi bazali ba patriote okoki ko pekisa mutu moko te a défendre mboka na ye. Yango moni Batignon sur la belle qui a négocié avec les rebelles. À l'objet clair, il n'y aura jamais de négociation avec les M23, les rebelles. Il n'y aura jamais brassage, ni mixage, ni intégration. Il y a des rebelles armés. De 3
Amnistie Kozate, rebelle soit Boma, il sera jugé, condamné pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et Abaki Siboy, Mindele Baché pression à négocier la Paul Kagame. Alors, dit clair, oui, je vais négocier la Paul Kagame. Pour Paul Kagame, nous avons Tinda, Bassoda na RDC. Mais avant de négocier, et c'est Nelly Soda Nyoso Rwandais, Abima. Rebelle Nyoso Ake na cantonnement, mais tu peux négocier. Je ne peux pas négocier avec le couteau dans la gorge. Kala Mayele peut moigner chance. Il y a Félix Tshisekedi. Donc, pendant 60, notre zone meilleur président au Haïti. Mais dans le Congolais, Belé, briller. Parce que moi, il y a 24 degrés, le 38-39. Moi, il y a des gens qui ont tout. Bazo ba nani yo tozana comme président te. Nini yo azo sala poete mboke zana kimia te. Dans le but, il y a une taxe force militaire, il y a sécurité à Nord, le mouvement Nord qui venait Ituri. Quelles sont les mesures à prendre? Chaque jour, situation est année, les autres sont années, soldats années. Donc, il y a une sur le bandeau de là, Félix Tshisekedi a Tchango, chaque jour, Bakutanak. Donc, le Oyo, Félix Tshisekedi a un civil, mais à Sali Makambuko, les soldats au Bazara Nabiso. Oto azaki président azaki soda bien Félix la salle battre au sala route coup de chapeau na moi na maman Marthe Félix Antoine Tshisekedi Chilombo moi na Etienne Tshisekedi paix à son âme l'envoyé de Dieu pour la RDC Nzamba tindi pour appeler ça solution de ma première RDC s'abonner massivement à la chaîne Nabino Lingala News et pas à Pati Bontole place mon bandeau d'information à jour et à l'heure. Information à solo, analyse, il y a des Congolais de pères et de mères. Bateau, il y a un souci, il y a des informations en boucle. Maintenant, il y a peuple Gabi Kabinda. Numéro d'année simple 081 689 55 33. Dans le but, il y a Bandeli Point Tozogi Bika Okuma 081 689 55 33. Numéro d'année Benanga Pesanga ba conseil. Pesanga ba suggestion na yo pe tuna ba mituna nyoso za nango tozaka bo pona kobunda pona mboka ata bokaninga bobominga nazali mutu moko bobo ba congolais nyoso te Félix Tshisekedi c'est le président le plus aimé à ba congolais l'homme de 74%. Ba congolais balinga ba président mais non balinga président boiti 74%. Bakoti na dossier à Nicolas Kazadi. Mais bandeko na ngai eloko etindi nana le dossier à Nicolas Kazadi. Nathalie ba congolais belé bazokene de gauche à droite. Tantôt bako c'est la présidente Tati Alitiki Abima, tantôt baloba o ayiba mbonga kabola na président, tantôt baloba o maman Marthe mutabengaki na tuli bino. Bato bozokota président maman Marthe. Place na ba na dossier na ezawapi. Mais on comprend que au tel appel au monde va combattre même il y a eu des presses mais ça te lit en bon Nicolas Kazadi mais tous les analystes ont tous la situation mais aucune aïdi naté na soa penayete na aïdi pe baknaité mais na monique Nicolas Kazadi peut-être ezali haine parce que muto azala maboko ya justice yo ko la justice est katate yo ko mbia ko mtia ba juger na yo abili pe maman Marthe abengaki maman Marthe toujours sakana wana azali mutu oyo na nzela na nzamba sali pour bapesa biso président ya bi otoza na elelo meilleur président même respect o bazana pour ba maman ba boti biso yo za na ngote yo za maman botaki yote o lima ba finga maman na ona likambo ya salite la reine mère maman Matka Salou asali ni na dossier Nicolas Kazadi tangu Nicolas Kazadi au sa na bureau maman Marthe azali kuna to Félix Tshisekedi bazali na bureau na ye. Bon point lui maman Marthe a pexé été bâti à la justice sur les acquis maman Marthe non respect à ma conduite et puis maman est chef de l'état donc il faut commissaire net mutumo pamba votre frère a commune air nyoso non maman Marthe est dingate
Mais namoni que par respect non ya bakolo, par respect ya mukolo, maman aboti biso. Maman muninga ze kwa maman na yo. Non respecter maman na, non peut respecter maman muninga. Et puis maman muninga na, maman est président de la République. Donc ce maman Martha Bote Félix T, mais tu veux nous président comment Félix T. Mais au monde ba congolais bazo finga maman par président on dirait muninga na bango et ba combattant mususu la IDPS et puis na mao na ba combattant IDPS bazo permettre batu ba critiquer maman Marthe bango ba critiquer maman Marthe maman oyo so ba telle ba combattant ya zaleti première combattante pour amuni pembeni ya Tshisekedi mubali na ye oyo na souffrance boni bale lelo yo na IDPS oyo na mso kuti ba kanga sute ba obomate oyo kuti IDPS ekoti na pouvoir na mso ya pe il année des IDPS na pouvoir mais ba bisa yo na IDPS na clandestinité 82 83 84 85 86 80 yo ko ko ba mambo IDPS yo nani mais yo ebi na souffrance ni maman Martha Ndire la reine mère maman mokonzi maman oh c'est toujours mona lelo toujours mona maman Denise Nyakeru moi c'est présent c'est parce que maman Martha Bote Félix Tshisekedi abali maman Denise Nyakeru la première dame respect autozana ngo ya ba maman baninga ya respect à maman na yo ko finga maman mokonzi maman est chef de l'état on tient na buzoba Nicolas Kazadi. Mais mutu nyonso sono naza condamné te azo jouir na présomption d'innocence moni en na bino koza makasi bokote Nicolas Kazadi aza muteyo bazo soutenir ya ba surfacturation soit ba détournement mais mabamogui maintenant na sambité pour eza démontrer que Nicolas Kazadi azali totalement inculpé. Donc même qu'on intervenir mingi na dossier na Otali même au côté si maman Marthe et les autres ordonnances même en compte sa chef de l'état na makambo ya yebité nous doit reverser ba malversation yo soana ezali IGF yo IGF yo to tche opesi musala IGF wana evandia banda ba créango na 1987 etangana IGF. Il fallait causer la Félix Tshisekedi ou azali mwana maman Marthe na souci à lutter contre la corruption azu à la moussi IGF atteindre ba congolais amoni congolais makasi Gilles Alingete APC musala Gilles Alingete yo landela nga batu nyonso bazo tia maboko na caisse à l'état et lelo Gilles Alingete azo landa batu nyonso azo kipete ceux qui a landi aza justice ceux qui a landi atiki na maboko procureur. Et procureur azo sa musara ndenga tanga na classe no coup de chapeau au procureur filmé von de mambo na lela papa na makasi po aye kocha hors de la justice et lelo tomoni ministre de la justice aye na bravoure maître Constant Mutamba baye bato baye kosunga chef de l'état pour le dossier sa muyibi ezala traité avec célérité ogovanda ozo finga maman Marthe na tayo bi tano ba bozo tanga na okali bo finga mama na ngai parce que ni tuna resi ko na pesa mama na nga bolingo na zalo mama na ngai na kolinga jamais muta finga e siko bino bozo finga mama muninga mais muninga bo fingele mama azali président de la République a continue na batu ba kangi bino ba bomi bino mais le coup de faire démocrate azote la bino azotuna boyebi yo bo salati maman esengeli bo batela kutu bozo na chance bozo mona maman président il faut se plaquer maman président zali oyebi na Sénégal Macky Sall na oyo bazaki wana azaki wana président mususu bawele na ye président zaki avant Macky Sall nani oyo président wana bapotanaki mpona alongwa président Sénégal waboyi kolongwa nani kombo les insoumis kezokima ngai oyo azalaki avant Macky Sall président wana mpona alongwa mama na ye nde moto abengaka yo ozosala na rôle ya mama président ya Sénégal oyo bapotana na Macky Sall
Macky Sall anga kota meya zoboy ali ko tika pouvoir te maman naenda benga mwana bi abengi Macky Sall bi kenezo mukonzi abengi mwana etika pouvoir maman o azo pesa mwana e conseil que sala pour mboka bunda ba souffrir sala bo maman Marthe yo ba do finga maman Nakamwe, ce qui dans le bélier on a parce qu'il a otalaki. Nous manquons du respect à une maman qui a fait ses preuves. Papa, ndeko mobali, ndeko mwasi. Ezali chance pe grâce ya Nzambe kobota mwana koboko na akoma président de la République. Et pe ça ba maman yo c'était tala ba maman belé bana ba ko ba kuluna. Webi passe ba na mutem. So a raisonné 9 mois. O souffre qui comme mazeni wana. Aboti mwana abundi kokolisa mwana komi assassin kulunaire azobota ba téléphone eza komi mukoni yo koma millionnaire utango obota bani ya téléphone à $100 okoma millionnaire mukoni bon maman ona komi na passe ya libela mais maman oboti mwana na ye abokoli bango moko akomi chef de l'état yo finga maman bongo yo poni okoma chef de l'état te so maman bino zali na grâce poni yo komi chef de l'état te. Bon, maman a boteli au mukonzi. Le bato catholique basambela Maria. Oui, pour basambela maman Maria. Pour azoki grâce na miso Nzambe, moi na le aza sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Bon, on est bon c'est que maman présent na bino, azaka na limité, maman présent na bino, boko pe ko ke le monde na maman to swana yo tala papa sali boté, a benga moi na yambaki ba congolais ba lobi boy. Non. Ce sont des Congolais qui prennent le temps. Ils ont fini la maman Marthe. Maman est présidente de la République. Mais Taliban Congolais, mais même il y a ça Congolais. Place où c'est une autre chama il a dit sur Tchagate. Dans minute où il y a Félix c'est qu'il a fourni appel. Soit tu sais pas Congolais maïl, mais ba iPhone tu es de bon. Nous n'allons pas voir iPhone en celle là où système. Mais tel la Congolais iPhone. iPhone on ba osa na makila bandeko na yo même yo boy iPhone chaque jour que sur iPhone mais chef de l'état na bino a fourni Apple que yo na ba iPhone makila ba congolais na kati non ba congolais place ba ozela bango ba yakate avec na mafinga bazo bengango les gingives gratuites donc yo zo finga maman président sans raison. Oye mutu akotele Nicolas Kazadi batika ke de poto yoka sikoyo Nicolas Kazadi a ke poto pour la nini. Nicolas Kazadi d'abord c'est un député national. Député national quand procureur Firmin Vonde a senga ka komela ki procureur bureau ya assemblée nationale bureau assemblée traité boye et PC autorisation à poursuivre Nicolas Kazadi c'est dit abenga kaye asambaka ayokaye na PV mais alobi na yebe okoki kopekisa ye ba mouvement te wana assemblée nationale maman Marthe azaka président kuna te président assemblée nationale c'est Vital Kamerhe ba député bazaka na solidarité na bango et puis député aza na immunité parlementaire na immunité parlementaire okoki kokanga ye changa te mais na ba congolais batanga lokola congolais azaka l'olende je suis diplômé je suis licencié ba intellectuel bazate mboka mobimba rempli de diplômés mais peu d'intellectuels na débat nini yo ke becha maman Marthe na masolo ya député national oh azo jouer na immunité parlementaire c'est dit bako kanga changa te bongo ko pekisa ko voyager te c'est un loi interdire. Et vous causez l'Assemblée nationale, c'est Vital Kamerhe. Et ça, ni Félix Sekedi, ni Maman Marthe. Mais ni yo côté ça comme Maman Marthe, na buzo babongo. La reine mère, maman ouais c'est to kumisa à chaque jour, ne ba catholique ba kumisa Maman Maria. Que aboteli biso mokonzi. Et ça la limité là, et nyo soko ko le mona e, o tu ne pe mituna. Mais non, ce sont des Congolais mal éduqués. Nous avons vendu à Baofinga Maman Marthe. Nous avons critiqué, nous avons continué à Makambo, il était lui-même, il était. Aza maman, nous avons dit que nous faveur et pas naï, et ça m'a bêté. Mais nous avons dit que nous avons moi, c'est la seigneur au faveur.
mais ça est une société à la faveur, mais ça les sous-moutés. Dans le président du Sénégal, comme on est Kininga, on va voir les Mukonzi, na Macky Sall. Pour na pouvoir, maman n'a pas benga qui a dit moi n'a tika pouvoir. Ainsi Macky Sall côté à pouvoir. Mais nous avons le pouvoir, le pouvoir d'une mère. Totani na mini femme africaine. Tozo tanga ne tozo essayer de comme ça maman na biso. Si yo moni mukili, oyebi ko tambola, oyebi ko ba papa maman, c'est grâce à ta maman. Maman avanda ki tanyoso pour asa ke yoko bamutu. Oui, so ebele ba koli kutu ba papa bazate, maman kanda bundi ya koli si bango. Respect aux autres sa maman na yo, olinga ba finga maman na yo te. Ndenge nini ozo audace ya ofinga maman ya chef de l'état. Maman Marthe Kassal, maman Moussa Nemone na miso ba tout le monde entier. Que aboti mwana nzamba pese grâce mwana na comme mokonzi. Et que comme moi même bato IDPS bazo limake bato ba finga maman Marthe. Comme to IDPS au côté quand na ba 88 90 wana tangu bango ba souffrir. Yo zaka eza ba combattre bele ba se sacrifier ba fina bango. Misele katani mamsu ba tangité. Mais yo combattre na mina liboso maman Marthe ozo fina ye maman ba nuninga. Est-ce que yo nga ba fina maman na yo? Et ça n'a pas si il y a au moins un côté dossier. Dossier Nicolas Kazadi Azad député national. Il y a un moutou que yo congolais mutu ba diplôme belé, au licencié, doctorat, master. Il y a un député national azo jouir na o ba beli immunité parlementaire, immunité parlementaire. Les immunités parlementaires eza interdit de poursuites judiciaires à tout moment. Avant même Bassambissa, il faut la combinaison ensemble, va faire autorisation, de lever l'immunité. La minute où on a l'immunité, moi je veux penser qu'on voyager ça. Mais le coup à voyager, maman Marthe, vous avez un aéroport, maman t'as un numéro d'aéroport. Ok, non. Mais si maman Marthe, numéro d'aéroport, ok, non. Il y a un maman, un chef de l'État. Donc, nous sommes exagérés dans la maison civile du chef de l'État. Donc, maman, tu as un numéro de l'aéroport. Donc, vous êtes une docteur au Congolais. Donc, vous êtes mal éduqué, tel que vous êtes bimis. Donc, vous êtes mal éduqué, donc, moi, je connais un zalanayo, moi, je suis un machine, je suis un téléphone. Téléphone, ils ont $60, $100. Vous connaissez les millionnaires. Oh, yo, moi, oh, tché colonel. Pour les autres filles, moi, maman Marthe a commis président de la République. Élu en majorité générale, on va dire 74%. Donc, on va check confiance dans moi, mais ils ont fini à maman à bout moi. Moi, c'est pour la félicité, c'est un terme à la moi. Mais tant qu'il y a tant autre, qui est l'équipe, mais beaucoup fait déjà. Parce que tout mon côté, à l'ingaba sera na maman naï. Vous avez dit que maman n'a pas zandoki, mais on n'a jamais fait la maman naïndoki. Mais yo vandi, aux autres la combo à la reine mère. La reine mère, comme c'est comme papier. Maman Marthe Kassalo. Il y a même qui a décidé. Il y a même qui a béni un aéroport. D'autres qui a Nicolas Kazadi Alik. Oh, Nicolas Kazadi va prendre la finance. Maman, tu as ça la finance. Moi, nous, les Congolais, de perdre ma valeur. Comment tu peux perdre les valeurs au fil de la maman président de la République? Au côté de la Mouzoba. Mais tellement les réseaux sociaux, on a dit non. Congolais comme wapi réseaux sociaux et pour la et puis sur la idée toto mboka toto mboka oh Nicolas Kazadi a kebongo avec bénédiction chef de l'État a yibi mbongo a kozonga les sociétés akei a continuer la président ba compte yo ont l'information on est vrai donc bozo comme dans les réseaux sociaux le chef de l'État a eu un bon point. Alors, il y a des gens qui ont été pour battre, aïe pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ont été là. On peut que vous ayez tenté à Kouroubatino, grâce à chef de l'État, en 1963, tu as atteint le 6e revue. Il y a FMI, il y a un programme de facilitation de l'énergie à crédit. Mais on a bien madame Félix Aossayo comme ça voté. Ils ont boucana la coco, c'est maman Lukuta. Ils ont été sur cause maman population inné. C'est le président le plus aimé. Moutouazan a faute, mais la population alignée mingi.
parce que bamoni na ye c'est le Congolais de père de mère nyonso azosolola na Congolais nyonso aolo balingala nyonso aobeta masolo ya mboka nyonso aobunda mpo na mboka azomuye le mayo mpo mboka etelema. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana ya mama Marthe na Etienne Tshisekedi pe à son âme toyebi oyo ezotumisa bino eza haine lokola botondi haine makasi bolinga kokomba Tshisekedi te lokola Tshisekedi mutu akomi président bozolala pongi te mais bozela asisa bamanda na ye so asisi bamanda na ye akende un jour il n'est pas là pour 100 ans. Mutu nyonso aza na mandat précis asala 20 ans asala 30 ans akende kaka mais souci na biso atonga mboka atelemisa mboka atia mboka na rai po ete bacongolais balela esu nzala te balela insécurité te balela courant ekei te mai ekei te batama banzela bien yango mission Félix Tshisekedi Nzambe apesi ye mpo na Congo yo vandi ozofinga mama na ye atie basi baboyo tofele oyoka esu badepute bamisa basi na hôpital oyo bamama akanga na hôpital bamisa oyo bango susu fils asisi yango lelo 6 ans bana baotango fele tina baekola Gombe bana baotango fele aosisa bapo malembe tozo na nzala président alobi basala bilanga po tolongola nzala lelo tomoi babâtisseur bakomi na batrain kanyama kasese. Pourquoi? C'est parce que vision chef de l'État vision ezala lelo te ezala lobi oloni biloko lelo mpo na ozwango lobi eza neti moto asala bilanga alobi masango azela na 3 mois yango nde babengi vision so oza motema patience te ozoloko te. Donc nalingaka na recadre bacongolais oyo baza na bafulu na mutu to baoyo baza na bapese na mutu yo kolinga bafinga mama na yo te bozofinga mama président sambela parce que besoin d'un président démocrate noki te me akangi kayi bino boyi bino parce que nani yango alinga bafinga mama na ye bozobota bana baokoma bakuluna yo si osente mwasi otiki mwana yakomi kuluna tie il est responsable bozobala bobotisa bana bato sa bobala bango elelo bana nde boboti bakomi bakuluna yo boyi mwana mama mati mwana yakuluna baza 6 tangelanga nani yakuluna kuna. Donc, Boti Kabilo Kouana, respectons d'abord les aînés, respectons les gens qui ont vécu. IDP, sur dans le blanc, IDP, c'est parce que ma maman Marthe, Namoubal, Etienne Tshisekedi, Baïka Kimpiko. C'est ma cocaïté, mais ma nabatika na bangonete, ma fondateur, ma tikaka. Un peu de respect, surtout nous dans IDPS. Bon respectera maman Marthe ma casse. Même à vivante, et ça avantage pour la bino. Bon tout la kaya mituna, bon vous savez papa zao banoni, papa zao banini. Parce qu'ils ont chance pour la bino, mbato la sayi parti, maman moko azali, au moins on a commis président. Quelqu'un a dossier on a beau baké, de Nicolas Kazali accueilli à Kozonga. Parce que Azali, fonctionnaire international, a quoi que belle sa image n'a été dans le dossier haut. À Kozonga peut on a jugé. Ceux qui ont condamné, ont confirmé Kayibi. Mais pour l'instant, ils ont joui de l'innocence. Vraiment, la notion élémentaire, il y a droit à Bobo Sana. Nicolas N. Tellement N est un libino, Bobo Sana, même la notion élémentaire, il y a droit. Que Moutousso a la justice, a un jour de présomption d'innocence, jusqu'à ce que culpabilité et cause la prouver. Si la justice, on va s'amuser dans la cour de cassation. Maman, tu as ça à Kuna. Donc, bon, ça m'a marqué la bilogo. On a limité sur le Kangote, mais quitter dans la la prochaine mission, dans le temps de la combo. Batoué, besoin de la combo et maman Mokonzi, la reine mère, maman grâce naé, net aux la président ou azo bunda pour la Congolais. Tozaki aba misusu abota mapasa, moko na ewa bora, misusu na manono. Yo ko expliquer ko bota bana bongo, moko na ewa bora, misusu na manono.